Awa tozokota bandeko na ngai po tokoma esika wapi tozoteka ba parcelle oyo eza ya kitoko. En tout cas ba parcelle ya bien, bino moko bozomona courant ezali, nzela kitoko, nzela oyo ekeiti na académie de policiers oyo président de la république aza kotonga honneur ya quartier oyo Bosolo. Yango wana bozomona mituka ezali ezokota, ba moto, ba taxi bis, ba voiture, mituka nyonso ezokokota. Donc sikoyo tokomi kokota epai wapi bandako oyo toza koteka bolanda biso na bilili. Donc tozokota sikoyo. Papa monteur, démarrer tokende. Place yango oyo bandeko na ngai botala esika oyo, esika moko kitoko makasi, nzela monene ndenge nalobaki ebandeli, nzela kitoko, courant kitoko, mai kitoko. Tozali koteka esika oyo, tozali na ba terrain ya kitoko, nzela pe ya kitoko, tracé par cadastre. Donc tozoteka ba parcelle awa na prix moko ya bien. Obengi mama la danoise na numéro na ye ya 0044 74 38 03 16 23. Donc n'hésitez pas okoki pe kobenga epai ya mama na biso la grande dame Mama Soleil, nyonso na nzela ya mama na biso la danoise na numéro oyo 0044 74 38 03 16 23. Boya ebele kosomba mapango na bino, mboka ezokende kitoko, mboka ya sika, esika ya kitoko, ngungi ezali te, mupepe ya sika. En tout cas, boko sala bonne affaire, bobanga te, nyonso ezali déjà encadastré, l'état yebi, boya ebele, ba prix abordable. Donc, oye kaka, mbala moko, bureau du quartier Kimpoko, et ça les lieux enregistrement, et puis commune, et puis sur Mikanda. Apwa. Place yango yo bandeko na nga, depuis touti na nzela o basika baza kosala, tosali kaka 2 minutes na moto. Donc bandeko na ngai botala esika oyo, esika moko kitoko, banzela eza kitoko, nzela munene, ti tokomi na lopango oyo toza koteka. 20 sur 20, 25 sur 20, nyonso na posa na yo o kolinga. Tozali na ba terrain ya kitoko, cadastre. Tozali pe koteka ba parcelle na prix moko kitoko. Obengi mama la danoise na numéro oyo ya 0044 74 38 03 16 23. Donc n'hésitez pas bandeko na ngai, okoki pe kobenga epai ya mama na biso la grande dame Mama Soleil, nyonso na nzela ya mama na biso la danoise, toujours na numéro ya 0044 74 38 03 16 23. Boya ebele posomba mapango na bino, mboka ezokende kitoko, mboka ya sika, esika ya kitoko, ngungi azali te, mupepe ya sika. En tout cas, bokosala bonne affaire bandeko na ngai. Bobanga te,
nyonso ezali déjà cadastré na l'état ayebi boya ebele na prix abordable. Donc oye kaka mbala moko bureau du quartier ya Kimpoko ebimiseli yo enregistrement et puis mikanda okozwa na commune nyonso ekoleka kitoko apwa. Awa tozokota bandeko na ngai po tokoma esika wapi tozoteka ba parcelle oyo eza ya kitoko. En tout cas ba parcelle ya bien bino moko bozomona courant ezali nzela kitoko, nzela oyo ekei ti na académie de policiers oyo président de la république aza kotonga honneur ya quartier oyo Bosolo. Yango wana bozomona mituka ezali ezokota ba moto, ba taxi bis, ba voiture, mituka nyonso ezokokota. Donc sikoyo tokomi kokota epai wapi bandako oyo toza koteka bolanda biso na bilili. Donc tozokota sikoyo. Papa moteur démarrer tokende. Place yango oyo bandeko na ngai botala esika oyo esika moko kitoko makasi nzela monene ndenge nalobaki ebandeli nzela kitoko courant kitoko mai kitoko tozali koteka esika oyo tozali na baterrain ya kitoko nzela pe ya kitoko tracé par cadastre. Donc tozoteka ba parcelle awa na prix moko ya bien. Obengi mama la danoise na numéro na ye ya 0044 74 38 03 16 23. Donc n'hésitez pas okoki pe kobenga epai ya mama na biso la grande dame Mama Soleil nyonso na nzela ya mama na biso la danoise na numéro oyo 0044 74 38 03 16 23. Boya ebele kosomba mapango na bino, mboka ezokende kitoko, mboka ya sika, esika ya kitoko, ngungi ezali te, mpepe ya sika. En tout cas, boko sala bonne affaire, bobanga te, nyonso ezali déjà encadastré, l'état yebi, boya ebele, bapi abordable. Donc, oye kaka mbala moko bureau du quartier Kimpoko esaleli yo enregistrement et puis commune et puis sur mikanda apwa place yango oyo bandeko na nga depuis touti na nzela oyo basika baza kosala tosali kaka 2 minutes na moto. Donc bandeko na ngai botala esika oyo esika moko kitoko, banzela eza kitoko, nzela monene ti tokomi na lopango oyo toza koteka 20 sur 20 25 sur 20 nyonso na posa na yo oyo kolinga. Tozali na baterrain ya kitoko cadastre, tozali pe
koteka ba parcelle na prix moko kitoko. Obengi Mama la Danoise na numéro oyo ya 00 44 74 38 03 16 23. Donc, n'hésitez pas bandeko na ngai, okoki pe kobenga epai ya mama na biso la grande dame, Mama Soleil, nyonso na nzela ya mama na biso la Danoise, toujours na numéro ya 00 44 74 38 03 16 23. Boya ebele kosomba mapango na bino, mboka ezokende kitoko, mboka ya sika, esika ya kitoko, ngungi azali te, mupepe ya sika. En tout cas, bokosala bonne affaire bandeko na ngai. Bobanga te, nyonso ezali déjà cadastré na l'état, ayebi, boya ebele na prix abordable. Donc, oye kaka mbala moko bureau du quartier à Kimpoko, ebimiseli yo enregistrement, et puis mikanda okozwa na commune. Nyonso ekoleka kitoko. Apwa. Awa tozokota bandeko na ngai po tokoma esika wapi tozoteka ba parcelle oyo eza ya kitoko. En tout cas ba parcelle ya bien, bino moko bozomona courant ezali, nzela kitoko, nzela oyo ekeiti na académie de policiers oyo président de la république aza kotonga honneur ya quartier oyo Bosolo. Yango wana bozomona mituka ezali ezokota, ba moto, ba taxi bis, ba voiture, mituka nyonso ezokokota. Donc sikoyo tokomi kokota epai wapi bandako oyo toza koteka bolanda biso na bilili. Donc tozokota sikoyo. Papa monteur, démarrer tokende. Place yango oyo bandeko na ngai, botala esika oyo, esika moko kitoko makasi, nzela monene ndenge nalobaki ebandeli, nzela kitoko, courant kitoko, mai kitoko. Tozali koteka esika oyo, tozali na baterrain ya kitoko, nzela pe ya kitoko, tracé par cadastre. Donc tozoteka ba parcelle awa na prix moko ya bien. Obengi Mama la Danoise na numéro na ye ya 0044 74 38 03 16 23. Donc n'hésitez pas, okoki pe kobenga epai ya mama na biso la grande dame, Mama Soleil, nyonso na nzela ya mama na biso la Danoise na numéro oyo 0044 74 38 03 16 23. Boya ebele kosomba mapango na bino, mboka ezokende kitoko, mboka ya sika, esika ya kitoko, ngungi ezali te, mupepe ya sika. En tout cas,
bokosala bonne affaire bobanga te nyonso ezali déjà encadastré l'état yebi boya ebele prix abordable donc oye kaka mbala moko bureau du quartier Kimpoko esaleli yo enregistrement et puis commune et puis sur mikanda apwa place yango oyo bandeko na nga depuis touti na nzela oyo basika baza kosala tosali kaka 2 minutes na moto donc bandeko na ngai botala esika oyo esika moko kitoko banzela eza kitoko nzela munene ti tokomi na lopango oyo toza koteka 20 sur 20 25 sur 20 nyonso na posa na yo oyo kolinga tozali na baterrain ya kitoko cadastre tozali pe koteka ba parcelle na prix moko kitoko obengi mama la danoise na numéro oyo ya 00 44 74 38 03 16 23. Donc n'hésitez pas bandeko na ngai okoki pe kobenga epai ya mama na biso la grande dame Mama Soleil nyonso na nzela ya mama na biso la danoise toujours na numéro ya 00 44 74 38 03 16 23. Boya ebele posomba mapango na bino mboka ezokende kitoko mboka ya sika esika ya kitoko ngungi azali te mupepe ya sika en tout cas bokosala bonne affaire bandeko na ngai bobanga te nyonso ezali déjà cadastré na l'état ayebi boya ebele na prix abordable donc oye kaka mbala moko bureau du quartier ya Kimpoko ebimiseli yo enregistrement et puis mikanda okozwa na commune nyonso ekoleka kitoko apwa